organisation eza bien tosepeli mpo ya faire erata te tozelaka papa so aye baloterie basoutien eza ebele tanke tosala eloko ya boyemisia bien tosenga na ye ka barespect baprésident na biso Fere Gola mpo ye ne leader tanke tondima fo tondima na ofere ya papa yango tosengi barespect ebele tozela bango ka bayerata te tobeta na atlantique wo nde mpo oyaba ezalaka wo tosengi mpena bonoiti bomonanaka te bobimi bouteli wapa yango bino nyonso toci biso bapale talaka ye mo fere adado akoti makambo yango fo tolamuka ero toyo patiar kua nasepeli makasi surtout na organisation mpe nayebike soki aye makambo nyonso eleka bien. Ok, merci beaucoup. To sepeli mingi kasa yo zalaka po ba 5D zalaka koto. En tout cas, to sana Laskoni Mbouza. Laskoni Mbouza. Donc la bouche autorisée à faire école à Laskoni Mbouza. Héritier Moubiala. Bango mibale bazali bandeko oyo bazobunda makasi po na faire école na kati ya Angola, il faut to reconnaître yango. Héritier Moubiala, bonne nuit papa. Laskoni, bonne santé. Pepele. Mais ngana opé Sabino, somo. Félicitations. Félicitations déjà na musala o bozo sala. Ba visa ponda. Soko moni azolo ba bongo za ba perdre sa mémoire. Ngana zala na ye. Perdre ta mémoire. Ana ba perdre sa mémoire pour na contrat oya za nango wana eza na ya bikeko. Ya bikeko ndeni. Oh, tuna katangala oyebi soki contrat nango eza ya bikeko eza basangisi bambongo ya cotisation te so tie to kolia te. Ya te neti ya sénateur Paul Otudilu bote ya bikeko. Cordon sim sebi makambo na lo. Eza ya bikeko basangisi. Eza bilomo basangisi. Mais siko se mama likelemba kufi ba olela nini mbongo bien mutu. Félicitations mais yebisa biso nanu préparation ya makambo ndeni to yambela Fere Gola pour lobby déjà total ngo na Congo promo. Ndenge za boyebo mino moni bino moko. Donc arriver Fere Gola na Angola ninganaka. Angola mobima ninganaka. Donc on a grand star ya mboka. Donc ndenge za boye lobby mokonda to kita na terrain. Donc tous les fanatiques à Fere Gola ba ma mukonzi. 001 quoi. Nyase banda awa internet awa. Facebook, Google, donc Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Wata. Mais pour la Tipoyo, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous Kinzambete, Mobumu. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batou Moussousou Batalinga, Mengana Talibangote, Po Etalingate, Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où? C'est de là à là, ça bouge pas. Donc, mesdames et messieurs, très chers internautes, comme vous le constatez, tout ça déjà, tout ça Libanda, il y a salon de coiffure Moko, Ezali, na Marthe, na rue 14, en face il y a rue 15 côté Dona Monica, siège il y a Dona Monica, boulevard des Stars, Binomoro Boebi, Maman Monique na Luanda. Donc, awa,
naza liboso ya salon les gagnants beazo azali pe parmi bandeko basolaka na fait rigola bien donc lowa tozotambola mpona makambo ya arrivé ya fait rigola barbecue esaleli lelo tozwa pe impression ya les gagnants boyeba neni yango masolo etambolaka nayebi te si les gagnants déjà akokopima te bandeni les gagnants beazo donc bana Luanda bana ya Congo bana poto les gagnants beazo yeyo bokolo salon oyo Peggy Jonker. Ah non 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 c'est pas possible donc azana Peggy Jonker les gagnants beazo dini santé toi rejoyons parce que yo sali parmi batu o faire rigola à Kontaka la kati ya Luanda awa ba mitema ya faire rigola déjà préparation il y a arrivé à faire rigola on va sentir tension dans mon ndengeni il y a tension à pepele tara Jésus de nuances donc à la différent on a ba leader rebelle quoi ya Congo donc yeso ya ngola au sentir que na ki ba jeune ba komi bena donc il panique terrain ils a embrouillement donc ba jeune faut ba propre il faut ba bongama pour yango ba jeune betami parce que l'expert à Masolo bazali Peggy Jonker songa na oloba donc Peggy Jonker oloba beazo yo marambo oui mais beazo to sentir moins injustice mo na part ya bana Luanda parce que ba leader rebelle tant bazo ya awa engouement mouvement oyo esalemi na oyo faire rigola oyo esalema te pourquoi vous préférez mingi faire rigola que ba musicien mosusu? Non, côté wana ndenge lobi na CP la question non, il y a question mon piège mais la piège te. Comprendre. Faire rigola za artiste mo bui à côté ya batutu, solo la bien. Donc batu nyonso ba la na très bien. Yango wana mona ke ma na ye ke la paye très bien. Et donc il y a za mutu mo bui tango osala likambu. Tango aloba likambu ba exécuter ba za toujours simana epo. Maybe qu'il y a un leader humble trop. Ok, merci beaucoup pour le témoignage. Mais avant de continuer, on va taper le solar salon parce que l'émission de l'épisode salon, on va te donner on a expliqué très bien. Maramounion surtout ça les mariages salon. Alors c'est que la bio expliqué sur l'activité. Nous sommes maintenant ça Peggy Jonker un peu moins l'oba par rapport à faire repos. Hier à Zaramtama l'oba fort Peggy Jonker. Yo pour expliquer biso le bas fort après matin. Mais est-ce que dit que va ticket le charge ma place c'est pas opposé? Ouais. Il dit que charge na za wana mo déjà. Ça va na mo déjà talaka charge. Ils opposé à Koufi abundi ba bitumba makasi mais til lelo batolo c'est la na loi ya opposé. Olo bani na batwa. Bon na batutu ba c'est na loi opposé. Merci na bango po ba yebi oyo le kakité. Soki bayebaki oyo elekaki bangai basepela te na ndenge nini zoboza kufi eza makambo ebele esiliwa zobozi makambo ebele eza na kati wana makambo ebele eza wana me bango basepeli nango kaka opesi bango merci faire rigola na kati ya Luanda bientôt lelo déjà barbecue à faire solola bana kini nini bana poto ndenge nini na masolo etali faire rigola te bana mikili shiki to bango ministre yebi kaka na minute Luanda des nation les années ba leader musu basangisaki bambongo po ba Luanda mais to moni ni fiche na point to moni ni eloko leader ni na sangisi fiche bazebele ba leader moko bo fe ba ya pona modira déjà bango na bise bango mututu yo o modir ba leader na modir ba leader bo balinge ba yana sima fe rigola po basangisi mbongo les années beazo na staff na batu ba pas beazo po auto na quartier beazo Mars c'est Paris. Mais à côté de Beazo. À place de Beazo, à la place de l'entreprise, à la place de Maramounez, à la. On comprend que tu es basani bambongo. On va bien ça leader morayatis comme Mozoko Kaka, tu te moni ni fiche na quoi. Mais les lots la next gen mon à R10 ça qui dans le baba biloba loba. La minute où tu j'ai dans la loi na moyen muta bouger ça te. Mais kasi balobi que basal mythique du nombre ko ngote ngo bolobeta ba en plein air te wana to beta ndule ya compte ya gouvernement Angola mongo bimi ya gouvernement
eza teke neti bato mosusu yo journaliste otie parti mbongo bayeba beyazo biso tobeta bandule ya gouvernement c'est que grand chiffre ebimi na compte ya gouvernement ndule wana il faut expliquer bien concert ya gouvernement eza concert oyo ezala mpona peuple comprendre Jésus de Niance abeta baatlantico abeta basigne africa abeta donc akorija bamakambo tu wana nyonso ya makambo basala donc baconcert oyo bozomona baconcert ya banini ya baoyo bazobenga en plein air eza baconcert mo payant eza na valeur makasi koleka baconcert kutu ya basala parce que eza baconcert mo boterrain mais bazwi terrain wana bakomisi yango sale Paulo Tudilo akangi je akomisi place sale mbila atie pena sécurité bangolais baza wana e bato bazofuta batiango na prix moko mpo na peuple asepela azwa temps amona Jésus de Niance asolola ntango obeti lisolo ya Paulo Tudilo eza na manager moko alekaki ngai na ntango ya bakombo Hervé Katangala alobi ye kaka moto abetaka bamiziki Hervé Katangala na minute oyo na ndenge ya monde te bana mikili Japon Chine Corée le seul producteur toani moko na ndenge alwanda c'est Paulo Tudilo sénateur Hervé Katangala aza producteur te aza commissionnaire ya baproducteur Mambozolo bazotala yo aza commissionnaire te aza producteur te aza commissionnaire ya baproducteur Hervé Katangala abengisama ndinga na mboka oyo alobi abengisa jibe na wera babeta yebengisa jibe na mboka oyo Hervé Katangala poni bolinga komitia na bamakambo eza baniveau na bino te Hervé Katangala s'il te plaît poni bolinga komitia na makambo eza baniveau na bino te producteur les grands mercenaires c'est Paulo Tudilo à part Paulo producteur aza te yango na expliqué oyo eza na bato basangisi bambongo po leader moko ya donc mambozolo bana comprendre yango na soli na yo po leader moko ya mbeti siko kaka zoya te zosimba te mbongo ezokoka kaka te bazocomprendre te bakomoleka na batele na kini baloba ba n'importe quoi na minute oyo Jésus na modirai tous les leaders oya na nsima Jésus na modiraki déjà bango na modiraki bango oyo nyonso oya na nsima fere na nsima ya fere na lwanda makambo esimba te na modiraki déjà bango basela biso tocontinue tournage na biso ya 1 mois totiki mboka bakoyi mwa okota. Merci beaucoup, c'était Peggy Jonker. Donc, à propos tenir avec Peggy Jonker, ça n'engage que lui. Mais Peggy Jonker, le bal, il va pas dans le salon. Banéronia, surtout, Bazarana, aux environs. São Paulo, Casquel et tout consort. Expliquez, bah, on est au salon Béaz. Et puis, relation, ça on a Béaz. Ouais, Béaz, Raflion, Yogan Garçon, na ninga kunash congolaise, masana ngai donaka ninga. Na minute, pena na masolo ya ba coiffure. Na minute na masolo ba coiffure to tikela ngo Béaz le seul jeune azokata batu suke ni o utero pe ozomona ba arabe tinga idaza diable po oto na quartier na Emart c'est Paris to na quartier Béaz aza face à dona Monique talaka ka Béaz le gagnant ça va na ninga mboka makambe bela zo sala ça va talaka Béaz le gagnant ba aro abetaka Béaz aza diable massa o aza massa moko boya na complexité pa lo baka trop ngam na kola na e ya sala ga makamne se na se. Alors, ok, merci beaucoup mon ami. Tozana gagnant les gagnants au salaka type de coiffure mille au batu bakoy ko retrouver mo a na kata salon. Na go to ko tan kati le moninger biso to sala tout précisément pe minele donc to beta pe minele donc na ba minele ba toujours en formation makasi na Brésil donc to tamboli trop pour na okembe ça pour na minele parce que au monika classe eza na kati chambre froide donc mais toujours travailler et là vous excusez les gagnants est-ce que pour soulever ma classe est-ce que c'est forcément pour na sala na salon de coiffure pour forcément je la ngoba ouais pour dans ça un salon de coiffure il faut je la ngoba il y a des sous belé ça pour ça la mot bien faut ça la moto tangeli yango so tangeli yango te o yo yebika biso so simbi mutu na nzoto do simbi mutu na moto a sentir on dirait machine mutu yi travailler on caresser quoi comprendre. Ok, mais pour l'instant là ça va député là ça va ministre ouais grâce à Angola là, je précise aussi que les musiciens belé se baye ba katara suki mais ba o bakanga suki te ba o pe bakanga ba ya sala ba soin ya suki na bango vraiment voilà la confirmer les gagnants nous on a combien d'employés na Katia on a 7 employés
17 employés. Au foot, on peut très bien. soki tofutaka te mais il fallait boreka c'est vrai. Mais si vous le gagnez, peut-être un numéro de téléphone, surtout mais avant numéro de téléphone, ndenge boye boye sikoyo toke barbecue quoi. Ouais. Toke barbecue donc Jésus de Niance lelo za barbecue on n'est pas venu nga sele manzo. Mais au salaire taba polo te ça la ngotende nini biso to abakakati. Mais to la kisa. To ça la ngotende nini. To ça la ngotende nini. Pour la mono beti ba Givenchy tam so. Givenchy elongwa nango Givenchy yango te elongwa nango. Total attend mususu okosa biso total sur celle Jésus de Niance c'est vraiment moi ba polo ça la bien. Jésus de Niance parce que talara yi donc ouais. Total là. Vemo bo solo la bien. Azala nanga bien donc tout ça qu'est-ce que j'avais dit pour les années. Polo oh, polo est spécial. Oh, yo mo salisa mo. Oh, est spécial. Oh, est spécial. Ouais, na apprécié peu qualité na en tout cas félicitations. Un mot et pas faire rigole là. Bandero nyonso to balinga faire rigole là na ba concert Robert mais puis numéro de téléphone to kabwana. Il y a battu tout bolinga faire rigole là boy ba qui faire rigole là bientôt azana biso awa. Lobby déjà donc il était au aéroport. Donc il bat tout vous allez au CP la trésor pembele goto za na Paris na ebika ga tema quoi donc chicken na biso to ane na katsangoto et bat tout salon na ngai bat tout bazana ngai ya sentir na ngezawa pays tout même si Japon disquared bat musu ba na kati donc tout ça wana est-ce que bon matana bon pe na podium faire mon na bango te bango bakutana na feri na kati ya masolo parce que Jésus de Niance faya à bénir staff go talaka ye donc wana numéro de téléphone eza 941 32 38 19 9 12 941 32 38 19. OK. Merci beaucoup. Soy bobengi na numéro apesi bonsoir les gagnants BASO to clôturer na déjà salon na yango eza na kata mart biso toza na kati ya en mode barbecue ya faire rigola le kolangai Peggy Jonker liloba ya suka to kabwana bon liloba suka ezaka Hervé Katanga la ba maramusu eza niveau na ote kolinga ko sala ngote oya obela liboma pamba eza na mbongo te oza na charge ya producteur te tellement kini ya na mboka complexe pour mo ke ko sabato azongo merci est-ce que bato lobe Hervé Katanga la sana mbongo te boti ton na lobi na tema ina monoko na lobit Mamara Moussouba Lingokota, le seul producteur au biseau de les gars mercenaires, c'est Paolo Kidulu. Ah, on a quatre Angola, Mobimba, Kounene, Kabinda, Portambe, Wambo, par-ci par-là. C'est Paolo Kidulu. À part Paolo Kidulu, le producteur Azate. Bah, leader Moussouba Zoyambora Oyo. Bah, Kozele Bango Bambongo, Bertisco Mongo Zoko Karate, Corline Bila, Ebi Marambo, Kandama, Ebi Marambo, Corline Bila, Ebi Marambo. Ok, merci beaucoup. Tu comprends que Ozolo Bafabrigas a joué un boko. Pourtant, on a le Bafabrigas, est-ce qu'on a pas fait des inondations à ma case? On a autant comme Bafabrigas, n'a pas celui-là. Il y a mon avis sur la validée, mon jeu des années bénis, au début, ça pour jouer un boka. Et le soir, jouer un boka. Mon bimi na compte sa gouvernement. Ok, merci. En plus, ça va faire une minute sur loin des applis, ok, vous avez bougé, vous avez n'inganaté. Ok, bah ouais, en son, il y a pas. Eh, ouais, bah, on cocaté. Oh, non, non, sur la naïe, ouais, bah, on cocaté. Bisous, bah, tu peux tirer à loin. Biso batobuka ka Atlantique wera yebi wera beta ka double oh biso tobuka ka Atlantique beta ka double Atlantique ko beta ka musique bien te yebo te ka wera beta ka musique bien te on a peur ya président te na minute c'est Jésus ce n'explique oza Congo pour moi mozolo babazotala yo barafingi bazotala oza Congo pour rafliongo yebi makambo yo gangster barafliongo ba staff oyo ozolo ba gefera banola ka wera boyo yebi makambo te tito na lo bala tema ina monoko na temi na quartier beazot bato wera be bazana boni boya te tito na lo babu ese na obanga na so banga loko tenga na Angola Sankara de Kutazawa pa yo te na camarade Sankara te wana na mwana yazo bozi aza mwana yazo bozi na koza ape camarade nete pe aotikala kokokana ngai ide na makambo nga sala kana mboka ya lekio na makambo yo sala te na leki e o Sankara leki ngo bendeni nga na leki yo aleki ngo leki Sankara na nini
te yo mona ngai tipeki joker se na vivaka mabe okomprendre ke na vivaka mabe nakendaka na yakaka na complexe eyoko te est-ce que oyebake bokoma bateti makasi elo nanango asa nsima na te biso tokokoma bateti te nayebi si oke na Luanda Afrique le seul producteur c'est Paolo Tudu le sénateur à part Paolo Mutasate. Ok, merci beaucoup Peggy Jonker Frère Zoya opesi moi mbote pa bandeko plutôt kabwana wa na minute ora na bengi bino bana Luanda na menga Selema Nzomi na Roi Kings a face à Diego Musique bwana tokuta na sikoyo dimanche tokuta na sikoyo na nenga Selema Nzomi na zoka merci Corline Bila ba masala nga tosh congolais donaka ninga bino boyebi ba masala nga ba dagosto barno babuba ba Christian Kamalanda staff tout ba sola na ngai héritier Boama Pati Mamulu Junior Paka autrement diamabla Junior Paka autrement diamabla oh Peggy Jonker na otala basi ba obenganga o sola te yo pe fofule nga Junior Paka diamabla na PCL Peggy Jonker moke merci beaucoup le gagnant Béazo invité moi ba dédicace par contre na bandeko nyoso to balinga pour dans petit carreau ouais bandeko to bolinga ngai donc oyo boyebi nga na baoyo boyebi nga te nalinga bino trop masana nga na ne de tous les temps de tous les jours simo arabe elamba na elamba famille na nga mobimba famille Chibale kote boale donc nalela bino ya trop masana nga Kachason Basila Peggy Jonker naza na ye awa Trésor Pembele na kati ya Paris Christian Bagaza yo yebi mon ami perso donc bana ngoto tu Rambo yeye abaza mwangana Bob Ngoi donc batutu nalinga bino ya trop donc nana mingi oloba te nga oloba na trop te Latifa madame Latifa madame biso Latifa camarade na biso donc kitoko trop Béazo les gagnants zali Paitu l'équipe Mobimba PMC Japon Dishkwared donc batutu batunangai donc au sentir à bureau
Tobandi déjà, mesdames et messieurs, parce que quand on parle de bureau de Ferregola, photo de mon Aralibela, Maître Moussa, bonne Maître Moussa. Ah, bonne nuit, bonne santé. Santé qui tombe au pénal. Namoni Moussa les seulement ma casse, félicitations. Première fois, la deuxième fois barbecue seulement ah mais barbecue tout le monde est réussi. Et ça oyo déjà et ça pour honneur et Ferregola. Félicitations mais yebisa bisona nous préparation ya maramboza ndeni to ya mbela Ferregola pour lobby déjà total ngo na Congo promo. Ndenge za boyebo mino moni bino moko. Donc arrivé à faire le goal en Angola, Angola ninganaka. Angola mobime ninganaka. Donc on a grand star en Samboka. Donc dans les aboyés, lobby mo konda donc quitter le terrain. Donc tous les fanatiques a fait le goal là-bas ma mukondi. Tara barbecue, tara plein mo moni. Donc minga le bezate, mo konda za lobby. Donc ça va faire na biso, ba ye belé. Oh ndenge mo konda mais ça va se pisa bon ba concert. Alors c'est ça va toujours. Siro est-ce qu'on peut sa date au Ferregola Roberta? La date au Ferregola Roberta, n'est-ce pas masse maman dans les arbres producteurs par le Tudilou? Est-ce que la stratégie ni n'avons pas créé pour na concert à Ferregola? Donc ça dans maman ça c'est belé. Moi depuis ça pour les années parce que bah il va faire belé. Babi c'est la vie non ma solo. Babi c'est ma solo. Babi c'est ya ah wa besa concert ba 500 kwanza. Na mo konta na beta concert ya 2000 kwanza. Ya kamba munene tanga munene. Mais balobi beta ba concert en plein air bango balongo de na ba concert en plein air bango bazaka na ba ciné Atlantico bon mona tere bokiti. C'est mutama ya concert plein air futa kambo. Concert plein air futa kambo te. Si vous avez un stade de Camanyola, et ça va plein air. Donc, faire un stade de Camanyola, un stade de Camanyola. Parce que bien, 2000 ans, c'est belé. Parce que si vous avez un Angola, un concert à 500 kwanza, 1000 kwanza. Mais il y a 2000. Dans le cap, il y a 5000 kwanza. Donc, il faut que vous belé. Donc, on a vu concert à plein air, dans le sol, il y a un terrain, il y a l'été. Et dans le concert à stade de Camanyola, il y a plein air, dans le sol, il y a Ok, merci beaucoup. Ton coup d'année prochainement, moi, Pambote et ça la bien. Il y a la personne qui la famille Nangaï, la personne qui la famille Tenda, la personne qui pas boss Nixon, la personne qui pas moi Sanga Gilles Mouila, la personne qui pas bon Nanga Gilles Bango surtout, la personne qui pas Paul Tudilou, la personne qui n'est pas faire le goal, la personne qui est la personne qui est façon à faire un botte. Donc, on est sengo, bah iya, comment on est sengo, on est dans la musique. Babi bazoya, bazoya, babi barango, muda tonza kantiku. Faire le goal là, tiens le bâton ça rangote. Donc, on va y aller, on va tonza, on doit faire photo sur WhatsApp. Ok, merci beaucoup de ton pantalon sur WhatsApp. Donc, on va photo sur WhatsApp. Après, il y a le guiguer. Alors, c'est un pardon. Oh, alors, c'est bien. Alors, c'est un pardon. Oh, Maître Moussa, dans la cacagne, dans la faire boy. Alors, c'est un pardon. Après, le guiguer, on a le là. Bon pantalon sur WhatsApp. C'est bon, merci beaucoup. Maître Moussa, tu l'as tenu au son tout. Quand on parle de Bilele, selon moi, la tata, très bien habillé. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais yo peut te par position à côté. Frère Ozali, Bill Ozali, Fali Ozali, ça va en fait. Nara Luanda, ah bon, quartier Nara na Barbalo, Nara na Bariote, Nara na ville, ah là la Marthe na quartier Nara. Ouais. Si on donne dans le monde à ma solo, les casques faire pas autant de ça va concert en plein air. Ouais, pour la faire tout ça, moi j'étais toyé. Et la musique à Congolais, le chapeau. Et la musique à Bissau Congolais. Et on va pour soutenir. On a pas masse mission sur le travail. Ouais. Expliquez Bissau, télémina Nino. Nino mo là. Mignon le. Expliquez Bissau, toyeba. Pour marambo télé ça va photo toyo ngaba kombo. Ba la photo ba bibi coach. Ouais, ba Viviane Westout. Ya solo. Ba Viviane Westout. Na God a Dishquaret. God a Dishquaret.
Litch Langa, Christian Tio, Julien Langa, et ça comme des garçons. Ok, merci beaucoup. Donc c'est Mingi. Donc on est toujours ensemble. www.congopromotv5.com, mesdames et messieurs, tout ça toujours Moussala, Malembe. Bon, c'est là. Tout ça peine de Romobali Awa. Bonne nuit. Bonne santé, papa. Santé Langola Nzambe. Nono Maemba. Nono Maemba. Mr. Trésor Pembele. Ok. Faire à boire à trop. Ok, faire école à Zoya. Et là, on dit c'est là-bas recevoir faire école. Bon. Surtout recevoir faire école là, il y a Ebi Nono Maemba, Aza Mr. Trésor Pembele. Dans Angola, Nakasenda na Emoka, c'est Nono Maemba. Donc Nono Maemba, Aza Mutu Oyo, a frappaka, Mutu Oyo a teka mode. Donc il a là faire école pour musicien na ye. A sepelisa ngai Shikito. Nde Shikito songa sur le palais donc to sepela ki. Dans ndenge Shikito longwa ki yo longwa ne peut pas faire. Te na longwa ite. Ba polo se salami ya Shikito. Po biso to linga Shikito toujours façon sur le palais. Ya solo. Ngala muta faire gola de sandenge abora Trésor Pembele. Ngai mutu la salanga Trésor Pembele na ngola ti Trésor Pembele ke na poto. Donc toujours Trésor Pembele misa atinda gelamba. Aibisenga yaya okoki sanga te na barbecue okoki sanga te na concert à faire gola ninga zo a Luanda tozalaka na ye na 30 ko faire gola tuka sepelisaka biso faire gola abetaka musique omoni nde papa Lutumba lobakati mwana oyo bopese maboko ye mutu aosala futur ya mboka donc yango tomona ye faire gola balupembane fungwami. Ok, merci beaucoup to sepeli mingi. Donc tokutani prochainement pour tous Mususu. Alors mesdames et messieurs, tout ça toujours na www.congopromotv5.com. Donc awa to sala ande musala. Les jeunes nondi Lola Nakibolelo. Merci. Ok. Alors mesdames et messieurs, comme vous le constatez, toujours continuer la séance, il y a une interview. Ah, tout ça na Sylvain Lumbila Mabange Bele. Donc gérant il y a boulevard d'Esther, il y a Donamoni, Kanalinga Mingi Kosoye parce qu'il y a un garçon millier. Sylvain va expliquer que nous avons une émission. Alors, Sylvain Lumbila, bonne nuit. Bonne nuit. Boni Basango Donamoni. En tout cas, trop bien. Mais dans un voyage, dans un kid, mais représentant les galas à la télé, c'est aussi Mama Solo. Qui c'est non qui c'est qui va ressonner bateau? C'est pas si belle ou bien tout le monde a barbecue, Babylon a boyo zanga raté faire rigola soya, moi liloba et pas faire rigola. En tout cas, moi j'ai tombé banda loin des bandas maman de ça maté. Maman, basa barbecue na ville pour la première fois. Et monsieur congolais ça barbecue na ville, Izarati. De faire rigola mouton à des viergeants. Ils en est number one. Ils arrêtent number one. Concert en et Simba 100%. Donc concert Pepe donc très miné. So Tolande baya amoro na télévision lelo balobi que babet ba concert en plein air mais biso to bet bango babet ça ya salle. Différence est ce que les années à concert à faire rigola na ba o baya na babet. En tout cas, moi, je suis un millier, faire des grands garçons, un grand artiste, le conseil offert est payant. Vieille paysan à 20 000, normal ils à 2500. On va te mettre dans un stade, dans un terrain basket. On va les payants, ils sont en plein été. C'est les gens qui global, tu es payant, en plein été. Ok, Sylvain Lumbila, moi, message, moi, Robin, a payé surtout partout, surtout dans Angola, la biso, tant que tu payes à Congo, c'est pour la faire que la 4, ça peut battre un concert, après va dire, Belela, bande Kolandenge, yo ebinde lola que ça les marat. Baya concert à faire. Na ostenga batu ba libanda, Afrique du Sud, Namibie, la province Boya, les 29, tout ça fait à mon amboka. On va tout soutenir, ça ira bien. Merci beaucoup Sylvain Lumbila, de ce pays mini, Jontou. Donc, toujours continuer, mesdames et messieurs. Tout ça, na Casa MM, Kofi Makuta, Casa MM. Casa MM, Azali, Pierre, on a ce pèlerin minki, mais c'est Kofi.
makuta wa babisonsa na peso komba ventrier teneri po yo pe comme le mamlo wa ventrier bonne note bonne note neni ni masolo ba production te masolo production vraiment ça va ils ont qu'ende bien na ngolo nzambe on produit déjà combien de films na maison non bon ba film déjà et comment ba 10 hein ba 10 films déjà est-ce que bi que ça les minante na Angola ayo mutaliboso moi était bon na ndenge lisungi kaka yango to sunga pe bandeko tozo sungana on se retrouver ça va oui ngana travailler bon ba stratégie na ngande na tsela musala eza différent na ba producteur oya kala ya solo hein sur grand faire gola zoya moi message moro na bandeko nyonso to balingaka faire gola ndenge nino moneli organisation ndenge nino moneli barbecue ndenge zolekela bon barbecue ndenge na ye na komi na moni vraiment ça va organisation eza vraiment bien na sepeli makasi surtout na organisation pe na yebi ke soka ye makamnyo c'est le cas bien ya solo hein OK merci beaucoup to sepeli mingi kasa yo zalaka po ba 5 zalaka koto en tout cas tosana Laskoni Mbuza Laskoni Mbuza donc la bouche autorisée à faire école à Laskoni Mbuza héritier Mobiala bango mibale bazali bandeko oyo bazobunda makasi pona faire école na kati Angola il faut to reconnaître yango héritier Mobiala bonne nuit papa Laskoni bonne santé pepele mais ngana opesa bino somo félicitations déjà na musala o bozo sala parce que tomoni réussite ya barbecue déjà salema na nte ba idea boye nana ngwa pesa bino faire to bobimisa ki orambala moko bon ba barbecue et sala même trop na Luanda déjà barbecue liboso to salara ezaka dega mbila bene tambola ka donc les gars moi trop na nenga wimpi pour moi sola wimpi wana ya nini ya ili ya dana betango déjà KO batu tu ba yebi ke barbecue ya faire na wimpi sala dega yango to na boule ke to tshaka na piscine Alvalade mais ce que tongo de solo na mokonzi to moni ke grandeur ya Alvalade et solo la moi bien te donc photo créer nango moi j'aime boye to mekaka ilongo moi muke to na boule sa barbecue te oh ya solo oh to na idée barbecue te mais point oh to ba yaki na biso barbecue batu to meka barbecue mais ce que poto meka puissance à faire rigola et c'est une photo betongo ka bongo mais batu baleri bapele leki trop bon c'est bon tout ça on a marre c'est pas les manzombi to yona to cotiser to kangi na ndenge na biso mais to comprendre batu zo ya kaka embouteillage makamutu ngara famille de koti donc nazo ba teso to sande nini na ebite bena makamba boye faire rigola lukaka siko nazo mona aéroport eko za ndeni nini barbecue to fente kaka biso na biso mais ba innocent ba Jesus nzambe merci ko bayebisinga na Totali télévision moko lelo na otanga kombo te po nga na sala na Congo promo Totali émission balobi ke balobi nga ou héritier na sepela Laskoni répondre non yango après na zonga la Laskoni Totali émission lelo na télévision manager moko boye Hervé Katangala na tangi kombo po nga na tanga na nga ba kombo alobi ke ba production ya banzela bango basala ngo lisute ba obetsa ba signer Atlantique ba blo yo kili kambango lo banini pona Hervé Katangala non ndenge za boye pona na répondre na nous na ko répondre bêtement boye na bandi na nous na kombo ya mokonzi na nga faire rigola kota za na pesi mbote le pire na pesi Nansiri kombote kota zali comprendre na pesi Sarah wa be mbote donc bestino bilele mbote ba visa ponda soko moni azolo ba bongo za ba perte sa mémoire ngana zala na ye perte ya mémoire ana ba perte ya mémoire pona contrat oya za nango wana eza na ya bikeko ndenge oh tuna Katangala oyebi soki contrat nango eza ya bikeko eza basangisi bambongo ya cotisation te so tie to kolia te eyate neti ya sénateur Paul Tudilu boye te ya bikeko cordon simsa yebi makambo na oloba eza ya bikeko basangisi eza biloko basangisi mais siko se mama likelemba kufi baolela nini mbongo bien mutu ozo comprendre obike mambo lobi nga zoka musanga poto na lobi no bien Katangala aza na perte ya mémoire nga nazalaka na ebisa nga Laskoni na perte ya mémoire na kekini na luka groupe de prière mo bobe na kota babiloko bukoko basukola nga na ebisa papa ko bela liboma pamba kolanda bana bakisenso wana te
mais azokende kaka na loyenge omona concert ntango ebeta afufu ingénieur wana abetisa banoko na biso ti ye moto abebisela bonson biso bavérité noko na biso yango moni abebisa son wana noko na biso ti sara wa bayebi yango ingénieur wana abetisa bon concert atlantique kwa banda obongisa wana noko na biso abenganga lasko na yebisi betela bango eyawe abebisi son ebo ya mbalo ba campagne donc totika barbecue yango to confirmer barbecue yango bo confirmer to yamba ya cheta jeudi to yamba le padre l'homme à monteur vitré donc ya sur l'obité te eza pona jeudi lo ba misemba roya donc na pesi peki jonker mbote héritier Mubiala na pesi roi Bilamba mbote misa nanga Chéri Jogo donc na pesi Sylvain Biambote donc stratégie ya yambela faire zalandeng o mona tene naza vraiment que héritier Mubiala vraiment cœur pour faire rigola yene nzambe yo lati bling bling ngala lati système makila ka pona katanga lati akoya awa ya beli awa kufi pamba ayebi nga nazoyebisa bino ata na perte sa mémoire makasi yo mo talité na te va koloba te oh yo yebise ke la skoni mutalobi oh yebiso ke na raison abanda bango le na télévision perte sa mémoire balekisi na tindika leka kaka tindika concert eza ya ko bino ba journaliste botala pe ba mérite bamire ezaka baafishe ya esheta jésus de nuance wala ve ensemble baafishe mosusu wana nazomona te problème omoni te ke yo za journaliste omoni te me yo totuna biso susu totunaka biso makambo wana te natindaki Givenchy Kalonji kita kini tala bamakambo Givenchy Kalonji akiti kini amoni bamakambo tu ndenge eleka ayebisi nga laskoni keba mwana wana oyo mutune esala bien te aza awa mami ilela ye mwa banda koopose baquestion tamoni kata na perte ya mémoire otengelanga komba mwana wana pwani ok merci beaucoup tokutana alobi sombongo ekoki te latifa madame abi sombongo ekoki te bobenga ye lokwa eza je ekonzo baosangisa mbongo na kajija baosolo makambo bosilikelaki mosaka yango mambo ya cotisation yibino mpe bakomando bloba bango kuna so bakokisi mbongo te ekoma babengisa bino yango moni Blaise Tour oyo azalaki na kanda Blaise abi aozomelamela soki mbongo esili yo fotele mokende soko ti nyongo na bar bayebi yo te keche kotikala suka nango okobaluka na mabele mpo olangwe ekomosala osoni donc batutu Paris napesi batutu mboto bera de presse de Zamunda aliane yanza Brunel te plus donc nayebi te orlibela Deborah Litanda Nasiriko zama ele basaloge bozaka boye motema pembe donc tokutana aéroport jeudi héritier Mubiala oloba mingi te po latifa madame oyo silika pamba Patricia Masikini. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de continuer cette émission. Mesdames et messieurs, Ndera Bozomona, tout ça en plein barbecue et pas à Selem en zombie. Ferregola et Salemina Nouté. Mais devant moi, on a une très belle fille. Vraiment la Babylone la bango donc côté on a beaucoup de bango tena habité côté on a lobela il faut tout nanga pour na bisabino mais na moni bango na ba saleli baloteli ba polo mais toyeba soki bazane nini bono oui bono mama kombo na Horta Fololo osali ba staff ya faire Angola mais tout moni pe osaleli baloteli elo oni no rolo bana star na yo azolanda yo na mission elo no lo bana star nga donc veut dire qu'il y a col sara boulot donc oser la bon baya vraiment donc to sentir vraiment des musique bien ndenge zalara donc est-ce que ça vraiment ba salam na to oser les kaka est-ce que au solara na ye to ndenge ni na oseli mba so na sola te to sala ngote so to sango se que to solo la te. Merci beaucoup Lily Agola yaza vrai nangai elle madre donc moi si oyo aroyo kufa pona faire Agola baluro loba maman bonne santé ouais pepe la santé ça bien tomoni yo na barbecue à faire pour voilà président na yo déjà nous le monde la masolo est-ce que concert est ici
ya biso rataka te biso jamais rata ouais ya biso rataka te po faire aza misemo boye oyo abeta concert na Luanda ba mise ba ebele na Luanda eza na moko ta beta concert le quoi les padres bon faire ayo clôturer yem ta banda ka esu ko clôturer bon choisa te na mingi loba te sengo za makasi papa nanga zoya talaka stratégie ni nango bo créer na ba massa non ya staff pour recevoir ouais talaka wana za papa na ngai na bien que papa tant on a comment la WhatsApp na ngai lila na ya gola c'est que on a ma papa na ngai pour na linga mingi na mise musu na ku misate yango sentiment oyo et salinga na saba polo to za Balotelli oyo na ebité ba musicien ba se belé yo ponika Balotelli ouais aza misemo ya kati aza misemo na profiraka ana voix bien ayembara bien na sepelane mingi na sola rapena ye bon on a yem tabwa bon ouais ma bango ezala lango mais relation sola langa ndé bien ama star on a profiraka mais na sepeli parce que jeune garçon ngamoro pe na on confirmer bino ka sola bien donc soyi ba prêtre na ngai na ngola awa na repesa mais to ça pena ndeko moi si bonne nuit papa kombo nani Sainte Idej Idej grande liloba moko pona barbecue ndenge leki ndenge nino somo na organisation moi liloba organisation za bien to sepel po ya faire ratate to zelaka papa soye baloterie ba soutien zebele tant que to sale le ko boemisa bien to senga na eka ba respect ba président la biso faire gola po yene leader tant que ton dime faut ton dime na faire ya papa on to senga ba respect belé to sala ba ka ba ratate to bete de Atlantique wo ndepo ya bezaka wo to sengi pena accueil eza bien to zelaka bango na ndemo propre mais respect na faire gola respect na faire gola to faire gola numéro 1 après Baloterie ba soutien les bénis. OK, merci beaucoup to ça a penande comme sous bonnoit bonnoiti kombo nani kombo na Fanta du Panico. OK, Fanta du Panico awa na kati ya Marti déjà monique récite ya barbecue ça ndenge nini nango oyo selo ya mbela faire gola sengoleke bele na uti voyage na komi lelo na basi na zakina South Africa Afrique C oyo yebana mpungu so ndenge faire azoya oyebi mpe banzembo na yo oyembela biso na yebi banzembo sala mo vocal mo oyemba te esengo ezalaka na motema ye kajude kolone ekomisaka ngai kizenge merci tosatire voi tolobela ndeko mosusu apusala boye bana basi yango baza belebele awa bonoite bonoiti bomonanaka te bobimi bouteli wapango bino nyonso toci biso bapale talaka ye mo fere adado akoti makambo yango po tolamuka ero toyo paser kua ya solo siko liloba moko ndenge nini nga na tuna bato stratégie ndenge nini yango bosorganize mpo na oyamba fere tokoyambe pepele yambe to vraiment balobi ke mutu osala mosala malamu fo bokeye bafleur ebele baconcert ebetama nango na Luanda me bana kini yebisa bino bomitungisama te fere aleki azaka likolo toujours likolo. Merci beaucoup balobi fere azaka likolo les chaînes nonti toujours présent bafrefre na nga na opesa bino bambote nazo insiste que lola nakibolelo ndeko na ngai Ben Lokeso na pression bote parce que le anniversaire nao donc shoot tout lobby ensemble lola na kibolelo to tche poudre te mais est-ce que to kokani Zeru na wana bande kona ngai to yebela poto umela eza na parti mon côté o to ko na bisengo oyo soki impelate na yango bande kona ngai badrapo bokomona oyo bakoma étoile na batie étoile na kati rouge noir yango nde ya impela bakosa bino te bayela bino te na bacouleur moko boye oyo biso nde toza na pouvoir lokuta partout oza na pouvoir yango oyo oyo batie rouge noir na étoile
yango tolobi ba spectacle na biso oyo tozosala oyo ezali kombo nango show impela zedu wumela toujours le 20 komelaki bakonza mboka elobi bavola Kinshasa ekozalaka jamais na minuit bakonza mboka barépondre mpe basatisfaire besoin na biso vola Kinshasa ezongi na 15 heures. Donc faire egola lobi tozala na 15 heures na aéroport mpo tokende kozwa ye soki impela te estce biso tokozwa baréponse kitoko boye nakosala yango te oyo todilu bapesaki mbongo na parti yango wana kosala biloko oyo nazali mutu oyo nazali koapuye parti na ngai yango moni nakobetisa baconseil oyo na nkombo ya parti yango tokosenga mwa 2000 kwanza mpona kokota mpo lobi tobetisa lisusu soki parti epesi mbongo bokomona ekozala efele mais oyo ezali ndeko na bino ezali kosalisa na bafond personnel na yango nazosenga appui na bino mpo ete boyede nga na oyo nazali kosala oyo mpo lobi to mpona dirigant ya malamu oyo tolingi mpona mboka na biso oyo le seul dirigeant wana azali le président ya impela oyo azali président actuel ya Angola kombo na ye ingénieur José Eduardo dos Santos tokati ye na kombo ya zedu yango tolobi zedu umela alors tozali ana baartiste oyo tobengisaki toza na maître dangi tozali na elenko da page bakomeka kopesa mo eloko moko mpona esepelisa biso toza na baconcert na biso le 29 na le 30 na terrain ya administration ya Kilamba Kiash oyo balingaka VIP ezali na podium oyo balinga babina na se ezali soki tolongwana le 5 na le 6 tozali na terrain ya Malia na mabor boyebi sécurité ya pidi le 20 ndenge ezalaka tokodisponibilize 400 antiterror 400 antiterror na Timouti bakobanda sécurité à partir ya São Paulo tina mabor na palanga bakobanda partir ya Casquel tina palanka bobangeloko moko te pidi le 20 ezali l'état tous les 20 ezali parcero et membre de impela bozana kobanga te le 8 tolongo tokei biso nyonso na sidadi ya Dundu pour tobeta concert na biso ya le 11-11 mpona kofete 41e anniversaire ya indépendance ya Angola après wana le 13 tolongo wana tokei na Lukapa tokobeta concert na biso mpona kofete 60e anniversaire ya impela kokosa 60e anniversaire bandeko na ngai toza na esengo na esengo te na yango wana kosukisa na koremercie na présence na bino nyonso bolakisa ko une fois ke bolingaka Paulo Tudilu ke bolingaka impela shalom et bonne continuation na Kilamba champion boyebila le maître Dangi na banza boyoki message ekomi tozosala mosala ndenge esengeli moto tu aza na 3 mboka eza na page biso tu tozosala misala na biso tozoyiba te tozoteka diamba te tozoteka drogue te toza kosala mosala normalement opela wumela ducha tobelo na lingala nasepeli makasi na rencontre esalinga bien oyo eza nzembo asika coupe de galemo nayembi mpo na bino précisement bato boloba lingala boyokango boyamba ngo na esengo babosana mipende bawela mokuwa donc dj toke merci maître Tangi. Alors mesdames et messieurs tokoki clôturer l'interview na biso te sans pourtant tozwa le producteur le plus célèbre producteur Angola de tous les temps. Oh, Angola, Tozuna Nouté. Nous confirmons du matin au soir le temps a coexisté. Pour tenir ma rigueur, le sénateur Paul Tundilou. Bonne nuit et puis ma félicitation toujours. Ouais, bonne nuit. Shalom. Les us coutumes, shalom. Alors, sénateur Paulo, pour la première fois, barbecue na Marthe. Réussite à Boé et ça la route ni tombe à bien on est si barabo. Ouais, pour montrer encore une fois que
la force d'étoile de David, les 5 étoiles fonctionnent encore. Donc tu avais dit, toi, dans 5 siècles encore, il y a succès. Donc cela veut dire 5e dimension, il y a puissance. Il y a bouddhisme. Bouddhisme et judaïsme. Judaïsme, ah, voilà, bien le miyebi. Cela veut dire qu'il y a une religion dans Bisso. Il y a un principe dans Bisso. Il y a un principe. Donc cela veut dire qu'il y a le judaïsme, le bouddhisme et Sangani. Donc cela veut dire qu'il y a un principe pour la vie, pour essayer de faire la Kimia, la haute de l'écosala. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il y a une déontologie, une éthique professionnelle, il y a un membre de gratuit qui est tout. Merci, sénateur. Au combien de niveau ni na MPLA, on a pas policier par rapport au Tosayo. Na délégat de MPLA. Na commissaire du peuple. Obi ke bani singa fort sénateur. Ko maramoto to mo nga epanda yo me bi se likolo makase. Oui, na leader d'opinion. Na batibeli ba simananga do cela veut dire fona utiliser pour la partie na ngai. Donc ngani na représenter na bino nyonso na kota partie na biso. Tout le monde conseil na biso. Faire comme un lobby. Faire comme un lobby. Les 29 et les 30, nous allons à conseil qui l'a maquillage na Palaka. Les 5 et les 6, na Mabor. Les 7, le logo de Gedundu. Les 11, na Dundu. Les 13, na Lukapa. Après les 14, nous avons préparé conseil Moro et Kabal. La conseil, on a secret. Ok, merci sénateur Paulo. Mais stratégie à la faire le lobby dans le concert et Zandé. Donc il faut se préparer vraiment en conséquence parce que il faut faire ma belle lobby dans l'aéroport. L'aéroport on est au Boukana. Tu as occupé que Bazongi Sango déjà à 15h donc tous à l'année déjà 14h bazar. Grâce à tout le levé de combien va cause. Ah merci beaucoup. Et alors avant de Kabouana yo sénateur, vu na yo qui est bien. Ok, il y a du succès en succès. On va le campo, on va pas chaîne, on va tenir bango pe, pas l'andal colo ça. Bon, il y a que non. N'a bien été, bandela succès. Dans le biboy, on doit émerger bien la carrière na yo et puis la vie na yo. On va le bello au moro boy, on va le la leçon on peut sa ba chaîne. Bona pas l'andal colo na yo, bango pe ba vivre bien ba tambola bien. Persévérance, l'esprit, le professionnalisme, il y a un peu de succès, il y a un principe. Okay. Merci beaucoup, sénateur Paulo. Monsieur Dangui, Monsieur Dangui, Monsieur Dangui. Ok. Awa, Tozana Monsieur Dangui, Eliminado. Donc, nouveau son yango de chez Bibi. Merci Dangui Bonoy. Oh, eza mipende eza coupé décalé mon asangisi Angola, Congo, Côte d'Ivoire. Mais quand la mingi te baoza sous cimetière, on est afrobeat, afro house. Monsieur Dangui yozo bangisa batu fort Monsieur Dangui. Okomo pimisa la biso na babilamba noir pimisa donc olmo kunde su banani Monsieur Dangui. Te na sa nino na osangisa ka bikolo. Kobanga na hote mwindu eza na ngwelamba. Monsieur Dangui. Bato baloba ozana kiss. Eza solo. Kiss eza nzambe. Yo bien hote kokota madaya kissit. Muta botami. Ya bikamwa ngala benga ngo kissi. C'est ça. En tout cas, il est trop malin. Alors, on n'a fait rigola. Dans le concert, ça a bino mi balé. Parle tout dit la bête bino. Et là, on dit que nous sommes fanatiques. Moi, appelle et ressent la paix bien. Ya bien ici, bien. Tous en a fait dans le Congo. Ya tous ensemble, na ba collègues na bisopé. Potalara systématique. Est-ce que y a sur un système non ya kata batu na ba ciseaux? Non, ya na ciseaux. Ciseaux yango ezala na poche. So na moni kata faire.
te yango ezalaka na poche otake makambo ebebi tobimisa yango. Ok, merci beaucoup Beshke Dangi. Programme na ope kotoyeba ekosala biso pe. Na comprendre te bandi na question programme na yo. Programme na ezali toza awa ya exact le 11 pardon le 29 le 30 toza na Palanka, le 5 le 6 toza na Mabor, le 11 na le 13 toza na Dundu na Lukapa. À part ça nana ba vidéo aska tosala nana voyage mo fana ke Russie, c'est ça ba projet na ngaka mikolo yango wana. Ok, merci beaucoup Maître Dangi. Toko kozwayo prochainement tangu ba concert robetama to landela pe ndenge ni nango robeta na concert pour sepelisa biso to soyebi ke o sepelisa tsuka ba fanatique na yo moi ba mbote to ka bwana bambote ka premièrement pa na yo nanu donc salaka ba bino ba bocha nga suma fois et puis ne ba fait na nyonso o balinga nga ba fait na pe o ba puya nga de près to na pembeni na musika Adolphe Chilamouina, Boss Ventrier, Alex Fumuti, Bandera, Hymne National. Baza belé que na kotanga pe ba kombote pe ba musu balinga te batanga. Donc et puis na batutu ba sepela na donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Maître Dangi. To sepeli makasi na temps pesi biso to prochainement. OK, merci na sepeli lola na lola. En tout cas, lola na kibolelo. En tout cas bandeko bozo na les chaînes non tina sala misho musala. Awa sénateur Paul Tudulu afandi na ba délégué. Il y a un pela nasi soit bango déjà bomona oza bureau il y a un pela oh baso sala musala ensemble là les sénateurs parlent tout nous banderonyo sorti balingara les chaînes non du papi kimia cheval blanc depuis Belgique nekonangai on a lingara mingi rikesa masikini rikesa masakini na Namibia nekonangai Justin Mafwekesa Patrick Dibal Yannick Mavungu salon OSP Masolo, Chotapé, Napespe Bambote, Pasta, Malou Clovis, Iko HG, Tina Lelo, Soalelo, Wana Bandeko, Basouchenara, les chaînes Inoni, tout ça toujours Nabino, Cédric Teka, merci pour nous, surtout ça la faute dans les chaînes Inoni, Barbecue, Oyo, et Salemana, mais Oyo, Sali, Barbecue, Oyo, Sali, Masolo, donc, Nasa, toujours ensemble, na mon vieux que j'aime beaucoup, le cordon Sims, il y a sali toujours wana ko coordonné ma solo, nakati ya maison MB Production, Mandela Bete 1 kg d'or, merci beaucoup Nanya Soto Salangai, les gens ils n'ont pas toujours wana, nazo souhaité toujours ma joyeux anniversaire, na Ben Lokesa pour Ben Lokesa, on a vraiment bureau ensemble, bah vous voyez les gens ils n'ont dit bah oh tout le monde, bon ça la derrière la caméra, mesdames et messieurs, Francis Noble, de Koutani prochainement l'émission, qui est l'invité toujours le 6 Kouti. 001 quoi, Nia se banda awa, internet awa, Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Ouata. Mais pas dans ce qu'il bâtisse tout, Bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindou, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Nzambete, Mobutu. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raph Ngindou. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est tout ça na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Inosbi les jeunes leaders de la Gaïa. Artiste Nayoyeyo, Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Vraiment, on va s'amuser, Elengambongo. Yawa Omeni, Elengambongo, Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition, Elengambongo.
Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc batika au vivre. Tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc amisi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu #1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut qu'on les États-Unis to bona biso te auto juger ba ba libanda te ta biso ne pour le Congo et que libuso Bato mususu batalinga mengana talibango te po etalinga te Congo Promo TV 5.com sans oublier son excellence Seraf Ngindu c'est de où à où c'est de là ça bouge pas.